Salut, salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De nos côtés aussi, ça va par la grâce des dieux. Merci beaucoup de nous abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement toujours dans mois de la femme et dans mois nabiso ya mars bandeko. Oui, ezali moi moko, oui, eza moi le coup mpona ba maman. Eza moi oyo ba papa faut qu'on respecter ba maman ba papa wana eza obligatoire, il faut bo respecter ba maman. Maman a ekipakate azalaza na 2 ans, azalaza na une année, azalaza na 70 ans, azalaza na 50 ans et azalaza na 20 ans, aza maman. Alors moi de la femme, eza moi oyo, moi si azwaki autorité ya koloba pe liloba na kati ya société bandeko. Tolali tolamuki moi na biso, ndeko na biso congolaise abimaki. Là, je sais pas si la fille là c'est une pute ou c'est une vendeuse de corps. En tout cas, je sais pas. Mais quand l'apparence ya mwana wana, ozomona ke mwana aza mwana ndako. Et puis bino ka batu boloba ba français. Bana ba français batu basala ba zoba na c. Kota le longi ya mwana oyo babeti ye magoda butu mobimba na ndambu ya tongo une journée demi elongi ni tolakisa ke mwana aza mwana moko aza mwana ya ndaku quoi, si je peux dire ça, aza mwana ya ndaku. Mais esali pasi, esali soni na mawa pona bandeko na biso ba congolais. Eza pasi en tout cas. Bandeko tolanda réclamation ya mwana biso oyo leki na biso azo regretter mtu abimaki na ye oyo apesaki ye inui mobimba ye deni sakani na ye abeti magoda butu mobimba na ndambu apesi ya teloka malonga te oyo ekoki pas même kobongisa suki na ye. Mwana est-ce que oza vraiment na ba parents? Colonel Mimi dossier yango il paraît communauté de recherche ya ba page. Communauté de recherche ya ba page et ça les recherche eluki moi mobali wana oyo abusé na mwana batu ya mwasi tia ki ne kopesa 1500 francs. Premièrement d'abord de l'acte qui vient de se poser ce matin. Et en plus, tu viens me déposer, tu me donnes 15 000 francs. Je vais faire quoi avec ça? Et en plus, tu m'as pris toute la nuit et une demi-journée jusqu'à midi. Et puis tu voulais trop me faire, tu voulais trop écarter mes jambes pour faire si c'est 3 coups, si c'est combien de coups, tu voulais t'arrêter. C'est pour me donner 15 000 francs. Je n'aime pas d'ailleurs de relations comme ça. Moi, je n'aime pas de relations comme ça. Je n'aime pas. Et prochainement, ne m'appelle plus. Si c'est pour me donner ce que tu m'as donné, ne m'appelle plus. Et puis ne m'appelle plus. D'ailleurs, j'ai vu que tu ne considères pas cette relation. Parce que tu as très mal agi. D'abord, tu devais t'excuser, mais tu t'es dit que non, na salani. Na lobelo lobelo bisanga na salani. Obinganga soute. Si seulement je savais. Si on avait eu depuis le lobby que ça jour à toi boy. Je voulais même pas te donner mon numéro. D'ailleurs, je suis en train de te bloquer pour supprimer ton numéro. Obinganga soute. Je vais faire ça. Non, ça, non. Ça va même pas arranger mes cheveux. Les 15 000 francs ici. Ça va même pas arranger mes cheveux. Et puis, je suis sortie avec toi sans préservatif. Si tu as les infections, je ne sais pas. Si tu as quelle maladie. Si il a le sida. Si il a le sida. Et puis, tu viens me dire, je fais 6 si il mois a le sans sida. les faire. Toi, 6 mois sans les faire. Avec la fille là qui te donne trop de bisous comme ça, tu penses que tu l'as jamais baisé. Bana basi, bolukaka nini? Tu m'as trop énervé. Bolukaka nini bana basi, bolukaka nini ezaka nini yango na bino? Ata bino moko penza. Ata bino moko mwasi, njoto ya mwasi ezala isu na valeur te. Njoto ya mwasi. C'est que moi je comprends pas. Fille yango aza mutate granzoto, eza copain na ye.
Mais kotala eboye, ah, maman. Kotala bozo mona nje mwana ya ndako, hein? Mwana moko baza bien éduqué, azwa éducation pa papa. Baba na bomona ka mama na kenda ke église. Mama ebika ke mwana kenda ke église, njoka na libanda mwana koma mama. Kitoko te, respect ezate na mwana mwasi. Valeur ezate na mwana mwasi. Il paraît, communauté de recherche ya ba page, que moi mobali yango oya bimina fi yango aza syndicat. Syndicat sobe ya batayi de pesio, soki pe syndicat ya entreprise ni yango e. Papu wa mote ya mabe, o mote ya mabe makasi, komo koko zwa mwana batu butu mobimba. O nyomi butu mobimba na ndambu ya na demi-journée. Oke ko pesa ye kaka 1500, na ebite 1500 na dollar soki eza combien, mais eza mote ya mabe, hein? Mote ya mabe makasi. Et puis yo mwana ngo ya mwasi, ozoloba bien po lobi peke na bimi na yo sa protection bandeko. So ozwi sida kasi. Pozo tobi infection, ni to tchona infection no mopandi. Bon, infection peso l'équipe comme maka pe sida. Et comme maka syphilis, gonocoque, soki hépatite, soki B, soki A. So kozwi maladie, oyo perdre vie na yo pamba ka bui pour na makamba buzoba. Hein? Tuka Congo, pardon. Koto bat baolela mtu akufi kuna sobe babomiye. Koto batu bazofinga mwasi mtu akufi. Koto lisusu ya ko déclarer 1500 osana onini e koki pas même ko Congo e bongsa sukino nani atinda kiyo. Do yebi na mutu te. Okuta ni kana mutu ya msuna njele ozika numero opesi ye ba mo pe bokuta ni pe ba mo do yoza no kam yoza no muta leo yo no leo ka yo leo ka en tout cas so pe no za na ba para pe na yo mo so yo si ba para no sonie encore pe ba na chiki toki bazwara te bazwi bazwi elongi ya mwana ngo bazwi billet ya 1500 bazwi elongi ya fille yango batie na kati donc elongi ya fille wana ekomi na kati ya billet ya 1500 Congolais botoma Congolais oke lengi oza zoba yo fille oyo ozoloba no pe obi pe et puis nini yango pe na se protéger kite soko oza na maladie soko oza na nini bongo sidoni infection sidoni otangi yango te yombo okufa lokwa bambwa lokwa bazoba lokwa bambwa bo okufa ka pourquoi parce que tema lokoso mbongo esi ekota bino lokoso mbongo ba jeune fille alelo balingata ba biso bamsusu tosala bambongo ti jeune fille yate ke nazaki mwa mukie na sa mbongo jeune fille penza jeune fille obebisa na ovi na yo kaka pamba kaka boye likwa lokoso likwa mativi likwa matalana po batu bamona yo okanga suki ya kitoko bamona matakata lobwaka bassin nzoka nozano otekaka niar nzoka nono moteki niar muto yebi te non Kinshasa o batu babanga esumaka mte Kinshasa bana babanga nayebi fimo boye kande ezalaka koshikane na bakuzi na ye abie nga ndenge eza isi finaki kolia kaka na Dubai na kosala ngo mpoka ano azwa mbongo bandeko ba jeune fille ya Kinshasa balingaka te makambo koteka teke na chata mwangu balanga na manioko langa liboso porte ya lopango na biso jamais po esopa ye non ndima kutu esopa ngai jeune fille ya 15 ans 16 ans 17 ans nateka nanga mwangu balanga na mapa nanga liboso lopango ke esopa ngai na pesaki njoto nanga butu mobimba na demi journée et pas moi mobali moko boye apesi nga 1500 fois non ndima nateka mapa non ndima nateka makala en tant que jeune fille nateka nanga makala esopa ngai ke jeune fille ana ateka makala
ke eke ko sopanga ina ndenge ya ko sambisa njoto boye eza kitoko te ba basi ba jeune fille faut ça l'attention na ba vie na bino faut ça l'attention vie eza na brillante bo mo mbala no bimene so aza na maladi kasi bo so pende obimene bongo sko azuizeni kasi ozuizeni osuka wapi supo mona pe boyebi na place za raté oyebi te bino banga makamte vient wa lelo bana babanga sous makamte biso to coller bien en tout cas félicitations na ba parents nanga biso to coller bien ngana coller bien OK kolala olali na ndaku te butu mobimba puis demi journée pe oyepe na ndako nani yango yo ngana koli bien félicitations na ba parents nanga nzamba pambola bino bisika bozali na ndako nani yango okobima banda tongo chi 12h place oke bayebi te apo yo po zongi po kochi pe na ndako nani yango okobima butu mobimba olalaki na ndako nani ya Brigitte en tout cas non ngana koli bien wa live bana lelo babangaka makambo te bana basila bomo bana lelo babangaka makambo te naoki kuna babi osoki mpe famille batelemili justice ani watina mwana babinaki kofungola écartement de pigeon na nani nyana atindaki ye justice ani ntango yo akendeki kosala bétise ayebaki teke soki ebeti ekohumilie famille ayebaki yango te en tout cas omona pe mwana pa bimaki pe bongo na tongo aye pe na $10 $20 pa pesi mama pe azwi asali pe wenja somi pe pondu oyebi te ke mutu na makolo ya mbongo yango so eutaki wapi oyebi te me ka pasi yango ka ya Kinshasa pardon mpadi kili oyo kuma kobangisa pardon. Je suis en train de beaucoup regretter d'abord. Premièrement, d'abord, de l'acte qui vient de se poser ce matin. Et en plus, tu viens me déposer, tu me donnes 15 000 francs. Je vais faire quoi avec ça? Et en plus, tu m'as pris toute la nuit et une demi-journée jusqu'à midi. Et puis tu voulais trop me faire, tu voulais trop écarter mes jambes pour faire si c'est 3 coups, si c'est combien de coups, tu voulais t'arrêter. C'est pour me donner 15 000 francs. Je n'aime pas d'ailleurs de relations comme ça. Moi, je n'aime pas de relations comme ça. Je n'aime pas. Puis prochainement, ne m'appelle plus. Si c'est pour me donner ce que tu m'as donné, ne m'appelle plus. Et puis ne m'appelle plus. D'abord, d'ailleurs, j'ai vu que tu ne considères pas cette relation. Parce que tu as très mal agi. D'abord, tu devais t'excuser, mais tu t'es dit que non, na salani. Na lobelo lodo bisanga na salani. Si seulement je savais, si on avait depuis le lobby que ça jour à bateau à bouillir, je voulais même pas te donner mon numéro. D'ailleurs, je suis en train de te bloquer pour supprimer ton numéro. Je vais faire ça. Non, ça non. Ça va même pas arranger mes cheveux. Les 15 000 francs ici. Ça va même pas arranger mes cheveux. Et puis je suis sortie avec toi sans préservatif. Si tu as les infections, je ne sais pas. Si tu as quelle maladie, je ne sais pas. Mais quand même, je suis sortie avec toi. Et puis tu viens me dire, j'ai fait 6 mois sans les faire. Toi, 6 mois sans les faire. Avec la fille là qui te donne trop des bisous, comme ça, tu penses que tu l'as jamais baisé. Ne m'appelle plus jamais. Plus jamais si tu entends cette voice. Tu m'as trop énervé. Et puis ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Bana balobaka ba français. Ce que les français au monde a battu. J'ai pas aimé. Tu m'as fait. J'ai. Du coup. Bana mabe. Bana balobaka français. Bana mama envoyé. Oui, bana mama envoyé non. Au venu no mobali non na salon bota la télévision. On a mwana voisin, mwana voisine. Mwana voisine na beti porti. Mama diemi la maman m'a envoyé. Nous. Aye ko bimiselo mobali. Tango yo telemi ogeno kozwa mungwa aleye a signaler mobali no
mama za coin ya zela yo bana mabe bana mama envoyer babano côté la kay longi no mona penda oh mon santo maria mama wa nzambe mais tamaka mazo sala tamaka mbo asali ozo omona pe boye ini nuit yango demi yango pe aza pe fatigué te fatigué ata soko bengi lisusu ako ya lisusu ndenga zana so bafuta ki mbongo bien eke mwa mbali ana bengi lisusu alingaki azonga lisusu bana mabe bino bano bino bobebisa ki Kongo wana bobebisa Kongo bino bana lolenge oyo mama bato acheli bino excellence soki bourse excellence mais bino te bakozwa yo ozwi diplôme na 90% bachingi njoko so opola déjà okene bourse excellence ya bato mawande église na libabe bino bana ba français Colonel Mimi Musala yango wana droit de la femme droit des mineurs droit de tout Colonel Mimi dossier Musala kangela biso syndicat oh faut alia vungule po a sali buzu soto na mwana bata pesi mbonga malonga te batu bazolela nanu papa ya jani batu bazolela no ya jani mutu nyo twaza na émotion oni ko stresser batu boye ko toi non comme nan to luki na solution te ayo baksa batu sou 1500 vunu nange bien